MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Tambola mokili omona makambo so tambola mokili te momona makambo eza te bandeko eza mawa mingi pe pasi mpona bandeko na biso ba comédien ti tomoni apo silencieux na matanga azoloba te bato baloba mais lui il était vraiment important pour kala tant Jani azali na Congo na apo bazali vraiment serré collé et mais comment silence boye apo ezaka méditation ezaka zokoka liwa muninga te to ndeni nzo ane makambo. Les amis, que Dieu vous bénisse. Et oui, madame la MDG de TV Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Merci d'être connecté tout le temps scotché et abonnez-vous massivement pour na bateau yomba na bino liboso. Abiso pisa conseil, abiso le belaranyonso, abiso to teyaka. Et ba interview salemi, ba émission salemi par rapport à relation à Janina Aponzo Kande. Tango à l'abri na Congo azali kango ya Firenze apo Firenze. Il y a des gens même qui vont soupçonner ou encore aller plus loin en disant que babota même moi na mais bon dire kama moi neza bat babakisi mais ce qui est vrai batu tout bayebi batu théâtre tout bayebi que l'abri nazala qui bord ya apo. Et mutu o asali interview bon je sais pas soit bon melika Jani moto alobi que non Jani ayeba ki teno c'est n'importe quoi Jani ayeba tende nene pendant que Jani azali master apo. Et puis ceux qui battent nous sur être baïba qui ont gagné au bango tende. Donc la brune azaki li kangu ya apo pendant un temps ba renya ba sala mamnyo so mo sina mbal basalara et apo azaki master ya Jani komona ke na bapoto la brune ko ma mère maman ya bana ya Jani il paraîtrait ezaki nettement choc mo boy. Bon les amis to yebi biso ba africain surtout nous les Bantous par rapport ya ba lolenge na biso hein kozwa moi c'est un master to ex a master ezala neti babenga ngonini neti sacrilège moko boye. Bon c'est vrai chez les blancs et les karanango ya na opeli sumote mais vika culture na biso ndenge to kolela to mesanela to zalelaka ezala mo elo mo ezala penza commodité hein ezala penza kitoko te ezala propre te ça sème un peu de troubler place baninga bavani. Pourquoi? Simplement parce que nous les Africains tozalaka nous vivons comme la famille soki mutu bo mesani to encore ou encore boza ba master et comme aneti penza ndeko. Par contre chez les blancs c'est pas le cas. Beaucoup neti ndeko bandeko siko neti kolinga mwasi ya ndeko na yo eza lisumu to eza mabe. Donc omona pe tozwa yango pe kana ba cadre wana ke no mwasi ya master na kolinga ete parce que master za ndeko dans ce sens là bien que eza nango te elo mo o bible pe kisito mais to mesana nango ka bongo. Et esali mwa ba makelele la brune passoire bomoni azala déjà ndumba banda kala azali mwasi akotiela motema te azali boye. En tout cas toyebi te biso so toloba nini toyebi te toloba nini nga conseil na kopesa ezaka ke toyebaka kovivre bien toyebaka kosoigner ba relation. Vous savez il y a des choses qui ne sont pas forcément masumu mais ekokoma lisumu. Pourquoi? Parce que tango ndeko na yo oyebi ke eloko ça va vexer l'autre et ekobota mo ba haine moko boye ekoki kosala pe ke bokoma na mo ba rancune eloko ezalaka te pourtant vous vivez un peu vous vivez bien. Il y a des choses à éviter et basi bana bango ebele mibale bana bango ebele. Moi je dirais na bato yo
balingaka place moko. En fait, c'est compliqué na mambo ba théâtre. C'est vrai, cas exceptionnel les ana ngona ba mambo misusu du genre que ex master akomi mwasi na pe bovandi pe bosali pe foyer bakuna esimba ete mepano esimbi. Ezaka ke bandeko tosalelaka bongo bongo mais awawa likambo ya Jani awa na ya la brune na apo ezaka ke bamasolo oyo ebetamaka to ezobetama concernant bato ba théâtre eza un peu décevant eloko mpenza personnellement nga na kosalela émission oyo eza nini Charlie Malula alobaka bato ba théâtre bozomonana bazalaka bato te bango nyonso nde bazalaka na basi na mibali bazalaka basi na mibali. Cela veut dire quoi? Entre eux tels qu'ils sont là bato ba théâtre babimanaka oka songola na mwasi na yape na kuna paza na mobali na ye na baza na bavi na bango baza na mais tant baza ensemble na ba scène na ba retrouvailles na bango voilà ba se retrouver quelque part donc ils peuvent coucher ensemble eza mode de vie na bango. Charlie Malula lobaka eloko wana donc nde bazalaka wana bako se retrouver na feti to na retrouvailles moko c'est dans circonstance moko esika moko place babima na bango parce que c'est leur vie nde basala ba théâtre na bango ba sketch na bango ba pièce babiloko na bango kuna bakutanelaka eza ndenge na bango bavivilaka bamemanaka. Une fois ntango bamakambo ya José de Londres ngindaki ya année passée nalandaki Gabriel na interview moko bato bele balandaki yango Gabriel alobi de Londres apenza mobali en tout cas wana bondimelanga de Londres apenza mobali ki mobali penza eza na bopikili bino bobi Gabriel ane moto ya vérité toi mikolo tout le monde a compris on a tous vite compris que non balalana parce que ezali na kutu likambo kosamba te façon alobelaki yango journaliste même atuni yo yebi nde nini atali journaliste aseki abi bona yebi sio kaka non ndima onga na loba no ke Londres apenza mobali donc a confirmer apenza que non en tout cas aza penza de so penza ozana o sentir que non mobali azalia eza mode de vie na bango ya mode de vie na bango babaluka entre mais c'est ça là eza salité parce que c'est vrai boko lingana bo ba collègue bosala musala mo bolingani eza makambo ezalaka mais ezala ba relation mo peut-être sérieuse OK bomoni siko bino vous êtes boza bato ndenge nini et puis bo mikolo oka muto bala na ye ezala mo seza mobali nde Charlie Malula lobaki eza problème te mais bango so bakutani kana circonstance on a retrouvé moko en tout cas et tout en effet salima wana. Donc, vraiment, ba mauvaise ville, ba théâtre, bon la mitema pardon. En tout cas, changer. Boété. Boété, penza mibali na basia ba poisse. Tala ne boko mimali babe partout. Et puis vos vies sont sous comme la mouté. C'est pas bon, c'est pas bien. Nzamba lingi boété vraiment. Oh bato lo lengenkani. Vous faites la honte franchement. Ba mambo ngana ebité. Mais bon, pour les Mbappé s'il vous plaît, changez. Vous pouvez savoir venir mieux na yesu bo bongisa e bozala même bato valeur. Bo essence bo kitoko te. Kitoko te. Ba homme ba femme sans scrupule. Et français. Scrupule. Sans valeur boy. Basi na mibali. Sans valeur, sans respect, surtout bana basi. Eza kitoko te, eza propreté. Après le bon luka ba mabala. Yango généralement ba fille ya ba théâtre vous ne vous mariez pas. Soto bandi atana ba période ya ba époque ya ba groupe salongo wana ba mama na ba bala te, mais surtout ba bota tate. Ba mama na so bolandeli basana ba mabala te. Basi bakomi bakoko banoni. Baza batikala ko bala te. Pour anine. Donc bana basi mo que mutu nyonso ya azwi na ye. C'est ça l'image que les gens ont de vous. Siko so bo bongiselo ko wana bat ba kuma pe ko respecter bino. Ba film ba nigérien, ba théâtre ba nigérien, to mona ba rôle misusu o mona penza que non on dirait penza moi sine, o penza on dirait. Ce sont des hommes et des femmes respectés. Mutu lo la o moto la auti ko fêter ceux qui 30e anniversaire, ceux qui 25e.
anniversaire soki 30e na ye na mobali na ye babalana depuis 96 bato boyebi omoto la actrice nigérienne wana bana bafilme ya jeune fille mwana moke bando joua mingi na Genève naji abala pilote lelo babutu kokosa soki 96 ti lelo combien d'années babutu kokosa soki 28 ans ya mariage soki nini soki 30 ans oui 30 ans mariage qu'est-ce que je raconte bazaka ensemble. Au fait, mibali na basi mo ba se respectaka. Ils ont leur vie, baza na vie ya personnage, baza pe na vie ya ba personne. Et baza na ba famille, baza na ba foyer. Mais pourquoi pas vous? Point libino pe bokoza abongote. L'image qu'on a na ya bato ba théâtre, bana basi surtout. Ezaka keno ba fille mo ya légère, ba fille mo o mutu to kena razui. Mibala poto so ke Congo et nde bisiko ba terrain na bango ya kosakanela amemi mo ba parfum na mo ba body so ba t-shirt na mo soki $50 so mo $100 azui a rodeo na flat pendant so combien de jours et puis plus grave okata mususu ba obeta ba tour wana mutu moko te o ayaki pendant 2 jours akei mususu nzamba lola vini na obino bwana ngo penza via salité makasi bien te eza mamingi biso to opesaka conseil bandeko bobongisa bompesa valeur bompesa respect bato bayeba mpe koconsidere bino parce que boye mabe makasi entre vous bobimaka mibala poto so bake kongo bayaka basakanaka na bino e babato na bino kuna soki parce que nayebi te bakonzi ya bakongo nango na ndimi te bazwaka bino bandeko bolimbisa sikoyo bamama ya bagroupe salongo ya bakala wana bango mingi ezalaki oka cadre moko boye banani moko boye bango nyonso ba même vie mokonzi moko boye namona ye mabele kuna soki nani soki nani soki babeta mo batour soki wapi soki ndenge nini donc ma plein bamama batika kobala te misusu kutu babotata te lelo siko bino bana boye génération sika boluka ta bobongisa rien bino su poto na poto en tout cas vraiment makambo eza maa mingi eya mpenza pasi soni epuis lobi boluka bozala basi ya mabala lobi babala bino na baimage oyo bato bayebeli bino kitoko te vraiment arrangé s'il faut plaît arrangé et arrangé esali tellement pasi somo soni makelele tolobi toyaka topesa conseil c'est possible bozala honoré butu wana baactrice na biso tolingaka mingi ya babilenge mpe bakobima sikoyo bavi oyo asali te boye ma plein voire même misusu ya moko bazwi chance kozwa mibali mais basango na bango maa trop bato lokola badavina toyebi babala mindele mais boyoka bamasolo ebetama na bareseau sociaux mpona bakombo na bango oyo nakende nadenisela duche masoko esila dongoli abekalikai mais attendez yo bala soki odenisela mwana bato masoko ndenge nini donc c'est compliqué avec nos chers soki nabenga bango artiste soki star soki eloko nini bato batéâtre oyo bacomédien nyonso ezala théâtre te vous mélangez tout théâtre eza théâtre mais sikoyo bino bozo mélanger nyonso ekoma nango théâtre na bavi oyo ifo bomema série nyonso théâtre mais franchement s'il vous plaît faites la part des choses faites la part des choses aux amalamu mingi respectez-vous bomipesa valeur bomipesa vraiment luzito ozala malamu mingi mutu moko mpenza ke non abengi yo mpona shida arode olobi no te nga biloko wana asalaka te moi je suis une fille respectueuse so olingi nga tolingana na ndenge ya solo so ozala mobali te bien sûr tolingani tosololi soki osimba gloire à Dieu so esimba te nyonso makambo mais te ke babengi yo bake batumbi yo bapesi yo mwa parfum bapesi yo mwa 10 sikoyo olobi na yo wa mwasi obala ti bandeko eza pasi eza mawa
et la Jani pe atikala ne pe obala la brune on te aboti ka bana ye pe la brune ngo après akesa su poto aboti suna mobala musu mama na nzamba lola mobala on pe mobala bato et puis azana no elenge ndenge azana akufa bongo jamais azaka na besoin mobali susu siko vini nyoyo bomona te que c'est pas propre hein surtout pour la mwasi nzamba loli en tout cas bato bateatre oyo boa somo bato bateatre boza vraiment makambo boa makambo basifa base retira na bascène bamiracle parce que quelque part bazwi bamibali moko oyo mitu ezosala écoute si tu veux que tozala bien ou encore mambo esalema na ndenge bato sérieux en tout cas il faut se retirer na scène ils ont raison parce que na bama solo neti ya boye kele seto mobali nini yango kolinga vandi na ndako ayoka babiloko ya boye okutu nde eza na bato bateatre ye siko mwasi nasalaka théâtre tala kutu tala mais non eleka te esimba te yango bomoni ya moko bazwa grâce kozwa mabala base retire na bascène ah oui base retire na bascène parce que pollution eza trop salité eza trop wana par contre baninga banigérien babala mais basala toujours bafilme na bango parce que basala ngo na banorme basala ngo na banorme disqualifié te ou encore dénigrer te parce que aza mwasi lokumu mwasi lokumu mais botala biso bafille légère couchez avec n'importe qui vous avez des vies compliquantes les gens parlent de vous en mal ils s'en honorent pas respectez vraiment kitoko te en tout cas moi personnellement son asele émission ezaka po naloba na bandeko nanga en tout cas bobongisa bato bateatre boa bana basi yo boli bosuka lokola bamama na bino wana oyo babanda teatre ava bino bosali carrière puis après tomotala bino wana mosika eloko te libala te mwana te nini te même non c'est pas bien ou encore obotia kitoko te arranger arrêtez avec cette sale vie ya kolala naka vous na vous ya kobima naka entre vous et eza pasi nga nayebi te bamaka mosusu pardon so nayebi te bamoto ou bien ezaka basentiment na bino kande bosepela bino moko ezalaka ndenge wana vous en tout cas vous kongo mboko oyo badossier na badossier makambo na makambo bandeko naoza na molai te natiki bino abonnez-vous massivement si MDGD TV Mafuta ya Sika si c'était votre première fois et à chaque fois que nous faisons ça ezalaka te na ba concert neto bato oyo moto to kolobela mais ça peut concert ça en général il y a des filles aujourd'hui qui ne se respectent pas ah oui mboka ngo Congo ngo nayebi te so peka bilembo tango asuki auto sola ya pas longtemps juste quelques minutes même pas une heure avec un vieux à moi aza honorable la petite sœur na ngai yo no abala inga bisite simba te vie bisi yo na bana na yo belé na bapoto et puis oyaka oya mwasi te mwasi aza te kamso mais yo vendre parce que il est plus à Kinshasa koto aza résident à Awame akomane na Congo ayaka kaka tout ça bisi bon na Congo vendre na nozala bi mama na Kisasa basi baza na bango mais baza basi ya ba problème baza basi ba problème surtout mosalo biso to sala lobi j'ai vu beaucoup de mes amis bakoti mabele misu bazobela misu donc po anini basi ebele bayaka na batindaka bango basi ebele bayaka na baza ba infiltré oyeba te nani ya nani donc c'est trop compliqué omona mwana mwa mokie omona mwana mwa kitoko lingo zwa yo encadré nzoka nde ana etina te par exemple donc lelo oyo bandeko nayebi te so peka bilembo ngo atango suka bana basi ebele baose respecté te libala eza finalité te mais toyebi biso nyonso ke terminus à moi César toujours libala valeur à moi César toujours un jour à se retrouver na maboko mobali moko oyo apesi valeur baboti bana et bazo benga madame tel on te respecte mais lelo bana basi bakomi mbeya elle couche avec tout le monde baza sans position et comme on dirait lo moko
monnaie courante est partout dans le monde. Donc, il y a un moniteur qui est là, biloko boy. Yo ozo yoka, yo ozo landa, bongisa pe tamboli, bongisa pe vina yo. Tu peux être là ozo landa, yo mo yebike. Yo na mibali, tango linga mibali zanon pour les vrais amoureux. Et ça parce que yo ozo luka mbongo, to po ozo luka vina yo. Tu couches avec celui-ci, tu couches avec celui-là. Kito côté, le sexe c'est un monde à part. Bat bae barate. Bat balimita sexe ka na réalité mon physique tout ce tout qui bilingue sentiment sous qui non 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 non. Il y a des réalités spirituelles où baby c'est la vie. Et quand tu couches avec tout le monde, ça t'affecte. Na bandenge nyonso, surtout koza mwasi. Bref, eza malamuté bandeko. Et tu es là au son de ma voix aux mwasi. C'est vrai zara basi te mais mingi basi parce que na mamunyo sur mwasi n'imto za perdante. Mobile rôle linga bali soki 1000 fois et ça ne change rien. C'est vrai. Bah effet négatif ezali na bandenge moko boy mais par rapport à son image tout ça toyebi likambo polygamie toyebi likambo mibali kozana basi belé chez les africains et en ango lo moko oyo bat ba normaliser. Mais moi moi cité donc chères femmes s'il vous plaît respectez-vous. Moi moi so balala na mutu nyonso moi ça respecter te moi ça sans valeur moi ça kiloté ou légère déjà le fait que batbaye que c'est ça ta vie mobile mota olinga ozwa yo donc bobongisa pardon mama e sana mobile moko osunga so ozoluka mbongo mo baluka ona nzela musala sala musala musala penza musala ya propre ou honorer aux mbongo kindumba te s'il vous plaît eza malamuté donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, de bonnes choses à vous, merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.